Zoumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir de ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Isengeli koyeba ete lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokondi ya Félix Tshisekedi pambate yempenza asilama kikopo nama na bayi mboka. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Papa Bogata la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Basali Koukimela, oh Pepe à Kosamate, Yalokuta ya Baini ya Congo, oh la landa te, Fabisco Yalokuta ya Baoposa, Amakalamba et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi, Zoumel ebimisa lokuta ya kwanda kwasa, Zoumel ebimisa terminator kwasa, Hotel Ngala kota retraite. Zoumel 1000. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomisa na kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tozali na masolo o tokolobela bino na ndenge lolenge nini. Bato mosusu oyo bavandi awa na Europe. Oyo lelo bakomi awa bakomi lokola bato oyo bakomi ko salake basokipe na ba vie privée ya bato mosusu oyo bazali na Kinshasa lokola ba comédien congolais oyo bazali kosala vie na bango bazali koluka vie na pasi bazali kotambusa vie na bango na ndenge ya motoki oyo bazali kobimisa butu pe moi. Mais lelo bato mosusu awa na kati na mboka to na kati na continent ya Europe balingi babima lokola bango nde bakomi ba responsable na bango mpona kotuna lelo oliaki nini, lobi olalaki wapi, lobi kuna osalaki nini, okendeki kotala nani abengisaki yo. Donc bakomi lokola bato wana oyo balingi bazwa lokola bakoma lokola ba responsable ya ba artiste comédien congolais. Mais na kati wana nyoso soki tolandeli okomona kaka lelo soko ozwi ata mwa $10 na otindeli mutu na Congo to artiste congolais na Congo okomi kokontrole vi na ye asala boye te amela boye te asolola na moto boye te
mpona mwa 10 dollars wana otindelaki ye. Alors ke bandeko soki opesi mutu kado na yo elingi koloba te kado oyo opesi na mutu okoma kokontrole ye. Soki tolobi bongo mpona nini? Lelo ezali mokolo oyo ekipi ya Radio Zumel 1000 to 2020 oyo ekipi ya Radio Zumel 1000 na banzi tokofungola bamasolo oyo ke mpona kolongola ba artiste comédien mwa somo oyo bazalaka na yango ya bato oyo bazali awa bazali kointimide bango. Pourquoi? Parce que bango bazali na poto, bazali kolinga kolakisa bango ke bango nde bazali na monopole ya nyonso. Or ke bozali kaka nde komikosa, bozali kaka nde koreve. Yango wana mokolo mwa lelo tokotalisa na bino ndenge nini ba to mosusu bavandi na poto balingi bakoma lokola ba responsable numéro 1 ya ba artiste congolais oyo bazali kuna na Congo. Mpona nini? Po ete atindelaki artiste moko ntango mosusu 5 dollars ou bien 10 dollars ou bien 20 dollars akomi kokontrolaka vi ya moto wana. Soki amoni moto wana babengisi ye ezala na mama Olive na kenga kati, ye okomona abandi koloba kokomaka na ba Facebook mpona koloba nani apesaki bino permission bokende kotala mama Olive bamakambo ndenge na ndenge. Lelo tokolobela wana nyonso totalisa bino ndenge nini bato oyo bazali koinfluence bino bazali koloba bamakambo mpona balakisa ete bango nde bakomi lokola ba responsable na bino numéro 1 ata kutu batato babota bino basurveyaka bino boye te. Ke lelo bango bakomi kosolola na moto boye te, kokende place boye te. Me bandeko oyebi biso bato tozali na poto tozalaka pe na mwa soni. Tozalaka na mwa soni pourquoi? Parce que bato mingi oyo bakomaka na nsima ya ba ordinateur na bango na ba clavier na bango bazali kokoma ba makambo na ba Facebook. Bandeko bozalaka na somo te. Bozalaka na somo te po balobi ke ntango mosusu moto anga aza na poto aza kokomela bino kuna bobanda kolenga te eloko eyi te. Toyebani awa, toyebani. Ndenge ezali wana bandeko na nzela ya ba scorpion noir na biso tozwaki ba image ebele ya bato mingi oyo balinga koinfluence bato. Yo sololaki na moto boye, yo kendeki na kenga kati, yo salaki boye. Tozwi ba image ya bato ebele tozali na yango. 2020 oyo ekozala somo mpe bokoyeba nani azali nani awa na poto. Bokoyeba na banzi ke bino mpe bato ya Kinshasa somo wana ekosila bino. Eza na bato mosusu bazali na poto awa bazali penza bato penza oyo basimba mpe bamasolo. Oui, toyebi bango. Mais ebele o ndenge baluba balobaka chijengu zero. Ozoka kaka kombo ya poto yo kuna na Kinshasa oza kobanga mais zala na terrain a oza komona ye bandeko encore bino bato ya Kinshasa ndenge bozalaka na kovova ndenge bolingaka tala bato pe kolobela bato. Soki bomoni bato wana na réalité balakisi bino ndeko na banzi ata moto wana bandi ko influencer koloba bokotala ye pe lisusu na misu te bokoloba pe te. Tolobi boye parce que tomoni bato ya poto mingi bakomi lokola ba dictateur oyo bazali kolinga ko s'imposer mingi na vie privée ya ba comédien congolais. Osala likambo boye, osalaki boye mpona nini? Tokopesa yo embargo. Mais boyebisanga bandeko bino pe bato yango ya Kinshasa. Toboyi te ata bayindaka na bino na bamwa biloko ya mike. Mais basi basilisa pasi ya banani. Tomonaka bino ntango bobelaka wana na Congo ti. Okomona baza koluka soutien ke mutu wana bimata libanda kende ba traitement. Bango bato ya poto soki bango nde mutu basimbi ba vi na bino. Basalelaka bino nini? Ata na mwa mutondima quand même na mwa mukeo bapesaka. Mais
Tango ekomaka likambo ekomi makasi ke bazwa moto wana baévacue bakendele ata na Afrique du Sud bakende kotraite ye toyoka kaka ndenge bakongolais mosusu babelelaka liboso bakamera biso bakongolais ya diaspora toza bato oyo totindaka mbongo mingi Western Union asali nini totinda 3 milliards na ane totindaka soki 2 milliards. Oui, c'est bien mpona kosala bamakambo ya koloba kosinvente. Mais tomonaka mpe babikolo mosusu basungaka bandeko na bango lokola ba sénégalais ba malien banini babikolo wana basungaka mais toyokaka te esika bayaka kobelela mpona kobanda koloba biso boye ndeko po otindi mwa $5 na yo $5 wana po otindi la comédien congolais esala une année lelo comédien congolais po ake na kinga kati obanda koloba eke akei kuna kosala nini po na $5 alors que oyo kutu comédien congolais pe na kinga kati tango akendeki mwa enveloppe po bapesi ye esungi pe na libota na ye yo kaka po na $5 wana yonda olingo bima gang. Lelo na banzi ete équipe ya Radio Zumel 1000 tozali na bamasolo ngai na mama Rosalie oyo tokotalisa bino lokuta ya bato ya poto tokobimisa bango na poasa pe tokosili lokola biso équipe ya Radio Zumel 1000 tozwi bamakambo wana na maboko tokosilisa bango ngala na ba image o mosusu tozwi ya bango oyo ba filmele biso ba tindeli biso ya ba vie privée na bango bandeko boko mona tokosilisa ebele ngala ba comédie congolais bozala na bino calme équipe ya Radio Zumel 1000 2020 tozongeli masolo tokolakisa bino ndenge nini bato yango bazali na poto modèle ndenge nini makambo basalaka mosusu ku tokomona za na nyongo ya ndeko na ye congolais po bango bato balingaka kolakisa ete bazande na bolingo koleka mosusu aza na nyongo ya ndeko na ye congolais okomona mpe nyongo yango ta mosusu ya 20 euros bapesa ye akendaka kolela neti mwana mawa me po azongisa nyongo ya 20 euros wana bandeko ekoma guerre ye na ndeko ne awa na poto mais bango nde bakomi badonneur de leçon mpo na bino kuna na Kinshasa bokendeki na kenga kati mpo na nini bosalaki boye mpo na nini bandeko tokolakisa bino tokosilisa bango ngala tozwi deja baelema ya bato wana nyonso bokobanda koyeba bavie privé na bango équipe ya Radio Zumel 1000 2020 ebele na banzi bakotika mosala oyo ya kolobaka liboso ya bakamera mpo nini tokolakisa bino lolenge ndenge nini bato wana bazali bobanga bango te toyebi ete ezali malamu soki moto aide yo bravo mais moto wana akoma dictateur te likolo ya vi na yo po aidaki yo eza mpe na bato mosusu baidaka bacomédien wana mais bavanda nie balobaka te pourquoi yo lelo po opesaki mwa 5 euros na yo wana o 5 euros soki $5 oyo esala mpe mikolo obanda koya kotelema mpona koloba eke bakendeki na kenga kati kosala nini mama Oliva yambaki bango pourquoi yo nani awa na poto kuta osalaka te koliaka sosi bapesaka ata valeur moko te bayebi mpe yo tata na bamindele oyo oza kaka boye nde sikoyo yo oyo banda kozwa vi ya bato mpona kokontrolaka yo osalaki nini mpona mwa ba $5 ba $10 oyo ozotinda na Congo epai ya bacomédien congolais. Équipe ya Radio Zumel 1000 2020 masolo ezongi toza koyebisa bino bacongolais surtout bacomédien congolais bozala na kimia bokoyeba bavérité ane esi ebandi ngai na mama Rosalie tokokundelela bino kesi ya makambo bokoyeba bango mpe na baimage mosusu batindela biso bokokamwa papa botamba yambo te tokotela kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo betela biso nano mwa loyembo kuna na régie nsima tozongela masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Zumel 1000. Mama Olive Lembe, nous
tozali komilite mpona développement ya nation mpe épanouissement ya femme congolaise. Biso se nsima na yo mama Olive Lembe, nous soutenons mama Marie Olive, nous vous encourageons na misala osalaka kende liboso mama kozonga nsima te. Elle intervient dans l'éducation pour assurer le bien-être de tous les peuples congolais sans distinction de tribus. Soki okangi matoi miso na yo ekomona, soki oboyi kotala matoi na yo ekoyoka sango sango ya mama Olive, sango oyo epanzana mokili mobimba. Elle soutient des personnes vulnérables sans distinction des tribus. Soki okangi matoi miso na yo ekomona, soki oboyi kotala matoi na yo ekoyoka sango sango ya mama Olive, motema ya président Kabila Kabange. Quelle humilité, mama Olive Lembe. Biso se nsima na yo mama Olive Lembe, nous soutenons mama Marie Olive, nous vous encourageons na misala osalaka kende liboso mama kozonga nsima te. Mama Olive motema monene alingaka na ye lokumu te, kosalisa ezali don Nzambe apesa ye, ntango asungaka azelaka na ye baeloge te epai ya bato. Makambo asalaka esalama nupa, ata ba première dame ya kala basala lokola ye te. Nzambe apesa ye motema monene, motema ya kosunga, motema ya kosalisa. Biso se nsima na yo mama Olive Lembe, nous soutenons mama Marie Olive, nous vous encourageons na misala osalaka kende liboso mama kozonga nsima te. Soki okangi matoi miso na yo ekomona, soki oboyi kotala matoi na yo ekoyoka sango sango ya mama Olive, sango oyo epanzana mokili mobimba. Makambo oyo sala ekamwisa bato, moye ya kotanga yango ezali te, lobaloba ezalaka na yango na tina te, maloba moke misala ebele. Biso se nsima na yo mama Olive Lembe, nous soutenons mama Marie Olive, nous vous encourageons na misala osalaka kende liboso mama kozonga nsima te.
Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso bande ko babolingo tozali kokoba sena kati na masolo na biso masolo oyo esangisi biso na bino pona koyoka eloko nini oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 ebongisi pona mbula oyo ya sika ya année 2020 oyo to présenter bino pe ba merveille na ba auditeur na bino biso nyonso na mokili mobimba o balandaka biso oyo bayibi ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo tokotisaka bino na kati na masolo ya bosolo penza oyo etiaka bino na kati na temps mpona koyeba esika nini verite to bosolo ezali bandeko kaka ndenge nazalaki koloba boyebaka yango ebongi malamu biso bakongolais toyebana kochange bacomportement na biso surtout mpona mbula oyo 2020 na oyo etali biso badiaspora congolaise oyo tozali awa na Europe ebongi malamu toyebana kobongisa lolenge na biso ya kotambola pe ya elobeli pe ya koreagir oyebi tango bazali koyoka biso bato tozali na mboka Europe to na continent ya Europe ebongi malamu tozalaka exemplaire po ete biso nde mutu tozali kozwa bamakambo ya mingi koyeba ya mingi na makambo oyo bato bakokozala na Congo bakokozala na retard na yango biso tokokozala na avance na yango koleka makasi mais soki bato oyo bazali na kati na Kinshasa bazali komona biso bato tozali na Europe tozali ondire na retard bango na Kinshasa bazali ondire na avance wana ezali kosala soni et surtout mpona biso badiaspora congolaise oyo tozali awa po ete ezali kolakisa ete seke bapoto yango toyaki yango kaka bapoto ya kufantina tovandi toza kosala eloko te alors que tango bozali koloba mondele soki aye na Afrique azali koyiba mayele ya baafricain mpe azali koyiba barichesse bamakambo ndenge na ndenge mais biso toye awa quand est-ce que tokoyiba mpe mayele na bango na ndenge tovandi awa po tomema yango na Afrique bandeko ezali kosala mawa surtout na oyo etali bongo ndenge nini ba congolais oyo bazali na poto bakomi kozwa likambo oyo ya ndenge nini mama Olive ayambaki ba artiste comédien na kenga kati bazwi yango bakomisi yango ondire soki likambo nini ezali kosala mawa bandeko na koyebisa bino boye ba verite ya lelo boyebi tango nano président Joseph Kabila aza na bokonzi bato mingi na poto balie mbongo ebele na kombo ya ex-président Joseph Kabila balie mbongo ebele po ezalaki na bamindele mosusu oyo bazalaki komona batindi bango bosalaka baaction banini okomona bakokende bakofuta bango me mingi baza koyeba te ke kope wana esi ekufi kope ya kolobaka kombo ya Joseph Kabila po ete mbongo ebima kope wana esi ekufi eza kofuta lisusu te bandeko lelo oyo mondele aza komona politiki ya Congo na sens mosusu me bino boza kokanisa ete togangaka kaka na kombo ya président Joseph Kabila yango nde ekofuta bandeko ezali mawa baartiste comédien bazali bandeko na bino lelo oyo bandeko mingi na poto bakoma mwa koseka bakoma na mwa esengo mpo nini ba image to ba théâtre oyo to ba gag oyo ba artiste comédien na biso kuna basalaka na Congo tango ba image wana eza koya bato mingi baza kosepela eza kosala bango esengo pe koseka mais sikoyo ezalaka na bato mosusu soki azwi mwa 10 $10 atindeli ezala par exemple lava tango lava kozwa yango bandeko lava akomi lokola esclave na ye akomi kokontrole lava asalaki nini akendeki kotala nani akendeki na ngenga kati kosala nini asalaki boye pourquoi mpona kaka di
dollars oyo atindelaki lava alors que 10 dollars wana soki mpe batali lava aliaki yango kaka mokolo moko wana mpe na badepense na ye mbongo yango esi esila mais ye mpo na ye aza komona 10 dollars wana yango wana nde komisi artiste comédien lava riche mpo abanda kokontrole vi na ye bandeko soki baartiste comédien bake kotala mama Olive Lembe to bakei kosepela Noël ensemble na mama Olive Lembe na kenga kati ya yo nini yo vandia na poto ekomela yo na ngambo ya kolobake na bandi kopesa baartiste comédien embargo ndeko pona kaka mwa 50 dollars wana otindelaki artiste comédien na Congo olingi olakisaka yo ndo komi sikoyo contrôleur ya vi na ye obanda kosurveille bamakambo na ye nyonso ezali mawa alors mais eloko bozali kobosana ekipe ya radio Zumel 1000 tozali na baimage mosusu oyo bato mosusu batindeli biso oyo ya bato surtout baza kotelemelaka baartiste comédien oyo baza kokoma mais yebaka ete baimage na bino misusu tozali na yango mpo soki tolobi tobwaka baimage oyo ndenge nini moto mosusu bakangaki ye na magasin aza koyiba mais moto yango mpe azali moto oyo soki azali liboso ya kamera azali koloba kopesa meme conseil na kati na communauté congolaise eza kosala mawa tala toza koyebisa bino bandeko bodoze bandeko na biso ya poto conseil oyo ekipe ya radio Zumel 1000 eza kopesa bino bodoze o soki bodoze te mokolo biso tokobanda kobwaka bafilme wana na banzina yo moto ogangaka liboso ya kamera bato bayebi ke mama conseillère yenda apesaka bato baconseil mpona makambo ya Congo alandelaka meme makambo ya mabala bato mpona kopesa conseil bandeko mokolo tokosala émission totie baimage wana na banzi na baémission obanda kosala bato bakobanda kaka kokritike yo na bamakambo oyo ozali kosala eloko bozali kobosana bandeko toyebisaka bino ntango nyonso ndeko soko chetembe na ekipe ya radio Zumel 1000 tokosilisa yo lokola mungwa na kati na mai ya moto pona nini bozali kodepase ligne rouge pourquoi bandeko na biso ya Congo bazali libre yo yebisanga nano bandeko oyo bakende kofete na mama Olive Lembe kuna na kenga kati pona Noël yo tindeli na chaque comédien combien o lelo banda kolobake bokendeki kosala nini ovandi awa na poto mosala osalaka te ovandi kaka wana koliaka social et puis baniongo pe epai baniongo bafacture pe ya ndako epai oza koyeba ndenge nini ya kofuta te okomi soko kokontrolaka bandeko nakoyebisa bino nani azali koyebisa bino ke kokoma na poto nde moto akomi na paradis nani azali koyebisa bino bongo na poto soki oye oza courage te okozala pe moto ya pasi ebele pe bazali baza bato ya pasi bolingi ekipe ya radio Zumel 1000 tosala émission ya kafu tozwa baimage tobimisa tolakisa ndenge nini bato mosusu bamisusu ndenge baza kokanga bango na bamagasin bakangi na magasin bato bafilme yango na bakamera mais soki tosali bongo ekozala scandale meme na bato bino botindelaka babiloko kuna na Congo bolobaka oya obengi comédien boya na kotindela o sapato bakobanda kozala na somo kozwa wana bamona sapato atindelinga boye ayibe adokoli yango na magasin te bakobanda kobanga bandeko soki bozali continue kaka na babozoba oyo tokomi na 2020 ekipe ya radio Zumel 1000 tokosala émission moko oyo tokobimisa na baimage ya somo ndenge nini liko ganga na sima ya kamera mpona koloba n'importe quoi ndenge nini
bakangaki yo na magasin oyo bato ya sécurité baye bakangi yo oza kolobaloba oza kosala baza kobimisaka yo babilamba babiloko na kati ya sak na yo soni me yo wana bazali komona yo oza kokoma mpona koyebisa kokomelaka baartiste comédien kuna na congo bokendeki na kenga kati kosala nini alors biso mpe tokotuna yo okendeki na magasin koyiba bakangi yo mpo na nini bandeko 2020 oyo boyokaka ete eza somo otie libaya biso totieli yo ebende parce que tobombi bato wana mingi siko ifo tobanda kolakisa bino lolenge bato mosusu bazali kosala bosoni ya wana poto ndeko kolenga te soko omoni ata moto ezala mwasi abimeli yo liboso ya nini aza koloba atondisi babiju na nzoto mpona kopesaka baconseil problème eza te baboyaka conseil te mais soki bandi kodepase ligne ya rouge mpona koloba n'importe quoi ndeko kobanga te ebele ya na poto bambeba basali ya somo oyo soki lelo balobi ete ezala ekipe ya radio Zumel Mil tolobi tozwa baimage mosusu tobanda kobimisela bino bandeko na banzi na bino moko bokobaye na bato yango bokobaye mais na lire bazali kokende tokokoma na etape wana malembe baza bandeko na biso tozali koprotéger ba vie privée na bango mais bayeba mpe na koprotéger ka ba vie privée na bino kuna na Congo eza elingi koloba te soki baartiste congolais bakei kokutana na mama Olive Lembe nde bakomi basatana est-ce que baartiste congolais nde mutu baza kotinda bato bakende koboma bato kuna na Kivu to kaka bapoliticien bino boyambaka bobetelaka bamaboko baza na complicité baza kosalaka kokreaka bamakambo na baoyo baza kolandaka baoccidentaux na nsima mpona kokende kolukaka mwa bamiete Martin Fayulu ayaki awa te akomi awa na poto baza kosala ye interview batuni ye balobi mais tomoni population kuna na Kivu balingi lisusu basoldat ya MONUSCO te balobi fo bakende po bango nde baza na complicité po bato baza kokufa mais boyokaki réponse ya Martin Fayulu soi-disant moto aza na amour ya Congo alobi nini alobi te population na Kivu balingi basoldat ya MONUC bazala mais bazali kosenga nde bango kaka basala sécurité na bango po bato bakufa lisusu te yoka réponse ya un politicien soi-disant moto a changer le Congo. Est-ce que bino nyo surtout na vision na bino na kati na Congo? Na réponse au Martin Fayulu a salaki. Est-ce que elingi kolobake population oyo bazali kuna na nina ba image o bomonaki. Bazali kosenga ki basoldat ya MONUC bazala to basi babayaki balobeki bakende po bazana complicité ya liwa ya bato kuna. Ezali mawa mingi. Boko yeba ba politicien yango na maloba na bango pe na bizaleli na bango. Alors, tozongi siko côté ya ba congolais. Bande kona biso bozali na poto bolekisa dose te po 2020 oyo ekozala ya koyinda. Ndeko soko za ko continuer kaka. Na babozoba wana. Kokanisa te ke ndenge yo komaka wana. Otindi yo za ko menacer ba yebi yo te. To yebi yo très bien. Mais mukolo oyo okomona to saleli émission to protéger na ba image to projecter na ba image na yo pe to bandi koloba po na yo kokamwa te bato mingi balobaki ndenge nini radio Zumel Mil boye radio Zumel Mil to bandaki to zalaki likolo ngomba to za kotala bino mais lelo oyo to komi na temps sikoyo il faut to bimisa bino na poisa Bartiste comédien kuna na Congo to zali kosenga na bino bozali bato oyo bozali esclave ya moto te soki mama Olive abengisi bino oza na droit ya kokende moto moko te oyo alesaka yo du 1er au 30 ndeko eza te soki moto atindeli yo $5 to $10 nde akoma responsable ya vie na yo abanda kotuna osalaki nini oliaki nini boye obanda pe koyebisaka ye bamakambo ya famille na yo nyonso non lelo oyo bato mingi bazali koloba awa baartiste comédien bazali kokufa bazali na nini na ba oyo baza kozwa bamaladi ntango mosusu ndeko bambongo oyo bino bokanisi bato nyonso batindelaka bino bazwaka na poto bazwaka kaka na voie normale bamisusu mpe eza bambongo moko ya
ya na ndenge ya malamu te akotindela yo boye yo mpe kuna ntango ozwi yango okomi na baproblème mpo nini mbongo wana azwaki mbongo ya mutu ya niongo olia kozongisa te mokolo niongo aza kolanda ye adefaki $50 azwi $10 atindeli yo artiste comédien sikoyo ye aboyi kopesa mutu mbongo wana mpe mpo lia yango malamu ntango batindeli yo na Congo moyekita na mongongo malamu eza te mpo nini mbongo oyo azwaki ya niongo awa alingi kozongisela moto adefaki te ezali mawa mingi. Mama Olive Lembe azali mama oyo azali na motema boboto asalisaka moto nyonso akipaka te. Tobetelaka bino mikolo eleki awa lisolo ya ndeko mobali moko mama Olive Lembe asalisaka ya nzau o mama Olive Lembe akendeka kotiti na banzela bapotopoto bakota bakinga sene ya suka. Mais azalaka na ndeko moko azalaka na poto awa azalaka kolinga règne donc gouvernement ya Joseph Kabila te mais depuis maman Olive Lembe asalaka action wana ndeko wana changer langage azali awa na poto na Belgique bamakambo tokoyebisa bino ezali te koyoba nini ezali réalité ndeko wana loba na miso ya bato alobi en tout cas nakotaka na erreur na makambo ya bamakambo bakombata mais likambo basali pa ndeko na nga jamais nakoki lisusu kolanda nzelo atika bandeko mpona koenseigner moto ezali kaka mpe oloba nde na maloba te mais ezali kaka baacte kaka moto mosusu ango komona acte moko osaleli ye boye mbala moko comportement na ye echange ndeko nazali koyebisa bato mingi baza koreve lokola batikalaki kaka na ide ya tangaka kombo ya Joseph Kabila bayebaki ke babande kolela yango na ntango wana bazokanisa ete ata lelo gouvernement ya Félix esali mabe batangaka kombo ya Joseph Kabila bakokanisa ke bakolia kaka na kombo wana ezofuta lisusu te ndenge balobaka eloko na eloko ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango kombo wana eza kofuta lisusu te ndeko komikosa te kombo wana eza kofuta te eloko te masolo ya kala esi eleki kombo wana eza kofuta lisusu te alors na baartiste comédien eloko tokosenga na bino bozala calme moto moko aintimide bino te mama Olive azali mama ya moto nyonso na kati na Congo ayidaka kaka baartiste comédien te ayidaka mpe bato ebele mais elingi koloba te yo ndeko obanda kozwa osalaka baimage na yo to bavideo na yo mpona koloba ke bokendeki na ngenga kati kosala nini yo nani. Tout d'abord, yo moko ya awa na poto osalaka te oliaka social vie ya keba mais oza kolinga kopesa enseignement na bato bazali kuna na Congo. Comment? Radio Zumel 1000 masolo ezongi. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci Papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ya mbote na banda. Tout d'abord na pesi bino ba merve pona mbula ya sika. Na ba Congolais nyonso tu na monde oyo sika bazwami oyo bazali bongo pe ba landi ya Radio Zumel 1000 to ba auditeur na biso na pesi bino na présenter bino ba merve pona mbula ya sika. Santé, bonheur, makambo nyonso oyo bolukaki na 2019 bozwaki te na 2020 en tout cas ezala ete année ya succès to mbula ya succès po ete bokoka kozwa to nzambe a réaliser oyo nyonso bozalaki kokanisa pona mbula oyo eleki. Bandeko babolingo na banzi bouti kolanda ndenge nini Papa Roger uti koloba na oyo etali bongo comportement to bizaleli ya ba Congolais oyo surtout bavandi awa na mboka Europe oyo lelo balingi bakomisa synonyme ya Europe ke soki moto aza na Europe nde abongi na nyonso nde akomi kovanda pembeni ya paradis nde makambo na ye nyonso to ezali ya kobonga te. Europe ezali continent oyo ezali kaka pe lokola Afrique.
ndenge moi ebimaka kuna epai na bino awa pe na poto moi ebimaka ndenge pe bato bazali vivre kuna na Afrique ndenge pe bato bazali vivre awa na Europe pema oyo bato bazali na yango na Afrique oyo bazali respirer na Afrique yango pe ezali pema oyo bato bazali na Europe oyo bazali respirer yango eloko esali kaka ba différence pona kolakisa ete Europe ezali développer na ba catégorie mwa mingi ke biso kuna tozali vivre na sous-développement mais elingi koloba te ke moto soka azali na Afrique yo moto zali na Europe nde ozwa moto avandi na Afrique akomi mungamba na yo jamais bandeko nakotuna motuna moko lelo oyo ekomi soki moto avandi na poto akaniseli yo artiste comédien na mwa $10 to $5 ekomi ke ye abanda kolandela vie na yo de A à Z akendeki na ngenga kati akendeki koluka nini kuna bon ndeko nani akomisi yo juge to procureur ya kotalaka vie ya baartiste comédien kuna na Congo mpo na koyebisa na bango ke bino epai ya moto boye bokende epai ya moto boye bokende te bandeko nani yango abosani ete mama Olive Lembe azali mama oyo azali na motema ya boboto oyo alingi kosangisa bato nyonso lisanga po ete bazala esika moko ndeko yo sikoyo ozali kotelemela mama Olive kolobake mpo na nini ayambaki baartiste comédien na kenga kati me ngai nakotuna yo po sikoyo ekomi likambo ya baverité toloba na baverité bino bato boza na poto boza kokanisa boza soki na lola na kati ya paradis ke oyo baza na Kinshasa nanu bakufi te ifo bakufa mpo baya esika bino bozali me toloba nanu ye ozali kokondane bango me ndeko na yo ya tata moko mama moko to mama to papa oyo baboti yo na moma ya bafete babengi yo mpo bakoka kosenga mwa lisungi mpo na feti kuna na basalisa mwa eloko moko na Kinshasa bango mpe basepela me ntango nimero ya telefone na yo esone omoni nimero mpo na nini oboyaki kozwa mpo na nini oboyaki koyamba oza koloba me bango mpe soki lokola babengi boye kaka makambo na bango ya kosenga mbongo yo kimi oboyaki koyamba telefone me mama Olive Lembe asungi kameme bato baza na Kinshasa oyo baza kosouffrir elongo na ye me yo oza na poto oza kokanisa ete okomi na lola mpo obanda koyebisa bato ke bokendeke pa mama Olive mpo na nini alors ke yo moko ata $5 ya pamba na famille na yo okoki kotinda te ozalaki kokima telefone sikoyo oza kokondane bacomédien wana pourquoi bakepe likambo ya mabe te bakei kaka ezali kaka feti ya Noël mpo basepela ya yo nini ovandi awa na poto osalaka te oza kozela mbongo ya social eloko ya malonga te kaka yungana na kati na poto epi obanda kokomaka bandeko nzambe nanga mpo kaka bato yango bakomaka bamakambo mosusu moya ya komona bango ezali te ifale komona bango na bazi mokolo bino ekozala ete un jour bomoni na bato yango bakomelaka bino bato ya bacomédien congolais bokolemba nzoto mbala moko bokoloba kaka bato yango babandeki koyebisa biso bamaka bazalaka nde boye bandeko poto eza paradis te ebele mpe bazali na poto soko otali ye modele ndenge aza kovivre bandeko ndike aza na kati ya njili na quartier 1
to na quartier 12 mosusu mpe soki otali na kati ya poto bandeko modele ndenge alati bandeko oyoki na mawa oza komituna oyo aza na poto to aza na nini na mbujimai bazali ebele bandeko mais balingaka kosala ondire ke bango lokola bakomi na poto bango nde baza lokola na kati ya paradis oyo na Kinshasa nde baza na lifelo bandeko na ngai ya Congo respect mutuel ifezala mais bakomisa bino ba esclave te mpo soki moto atindeli yo $5 abanda kokontrole vi na yo mama Olive Lembe azali mama oyo ye nde kutu aza kocomprendre basouffrance oyo bozali na yango me bato ya poto bazali kaka wana batindelaka bino mpo nini lobilobi ba ezala lokola publicité atindeli yo simo bandi koganga yo za danger leki bango eloko balukaka nde yango na bapesaka mpenza mpo soki moto apesaka mpenza mbongo na boboto akoyebiso abite ndeko ndenge napesi yo moto ayeba te kosite mpe kombo na nga te me mosusu okomona apesi yo bongo me namoni bosalaki te obwaki nga te apesaki yango na intere ezali mawa bandeko mama Olive Lembe bomata bokita azali mama oyo ye nde moto asali bamakambo na mboka na biso oyo ba première dame mingi basala na bango te bandeko nakopesa bino exemple moko bino boza koloba ke bamisusu bake plus loin boza kokende kuna na nkenga kati boza kokende kolia yango na boza kokufa na bapoison ndeko batela maloba na yo yango bino bakongole bilobela ya boye ezali boza na yango mpo na nini bino bokanisi boyebi teke bamalédiction mosusu boza kozwa na vi na bino ezaka na bamakambo ya mike mike boza kosala bilobela ya mike mike boza nango oyebi esengo boni oyo mama Olive Lembe atie na kati ya mitema ya bato ayambaki na mokolo ya Noël oyo lelo mpe bakei na bandako na bango babwaki mabolongo basengeli epa nzambe mpe abakisi ya mingi epa ya mama Olive Lembe ebongo yo mwa mutu moko ovandi ya na poto osalaka te mosalaka kolia social ovandela bato awa mindele kutu basi babaya yo mindele bamitunaka babime aya kovandela biso eloko nini asalaka te obanda kokomaka mpo na koloba ke mama Olive Lembe bokendeki kuna mpo nani yo nani osi osalisa banani kuna na Kongo to famille na yo ese salisa banani bobatelaka bambanga na bino oyebi ke na baimage oyo tozali na yango bandeko mokolo tokozwa baimage wana tolobi tosala misio tobwaka yango bandeko Kongo ekoningana mpe diaspora eza na bato mosusu ya bandeko baza koyeba teke toza na baimage na bango okomona mpe akotelema liboso ya kamera aza koloba bobeteli maboko bolobi oyo mpenza mpona kopesa conseil oui mpona kopesa conseil mais masolo akati ya sese boyebi yango na bino bakongole ya poto ndoki akoko yela bino ata na liboso bwazopesa bino conseil bozwi mpe bokangi maboko bofukami mpe bozoloba mpe amen nzonga nde ndoki monene aza koséduire bino me toza kokende kaka malembe mokolo ezali ntango tokozwa baimage wana tobwaki yango tokoyebisa bino diaspora ekoningana na banzi mokolo wana bamisusu bakoluka bisika ya kokota bakoluka mabele fungwama bakota ata na sa mabele badinda bazipa bango ngai ntango natalaki baimage yango naza koseka nalobi kaka mwana mwasi oyo azalaka komona likambo soki eleki komona aza kopesa bato conseil oyo bamonaka ye mpenza mama conseillère nzoka nde somo boye bandeko oyo afilmaki ye na makambo wana eza moto ya mosika te kaka moto ya pembeni na ye te me mokolo ezali tokobwaka yango akosambwa mpe na bino bato oyo bozali kolinga kopelisaka moto mpona kolinga koakizaka baartiste comédien
ndenge bazali na mboka kuna kokende kosepela pembeni elonge ya mama Olive Lembe bino bomoni yango mabe. Mais boyebaka ete yo moto obimi conseiller to conseillère ya kokomaka mokolo na yo ezali okosambwa. Alors eloko na kosenga na bino na artiste et comédien bozala bomoko botika nde biyoka yoka ya bato oyo bazali awa na poto baza kolobaloba bokendeki na kenga kati kosala nini o boyebwe bandeko bino ndenge bozali wana au moins kutu mama Olive Lembe oyo bazali kokalifie ndoki za boloba makambo ndenge na ndenge ayambi bino akanisi bino mokolo ya Noël bango siko bango bamonaka basantu mpo nzambe asalisa bango bakoma wana bapoto bakoma komona neti ndenge bakoma na paradis eloko nini basaleli bino na jour ya bonne année bandeko botika komikosa bandeko mingi bavandi ya na poto bamakambo mingi elekaka po esukaka kaka biso na biso soki balobi bazwa yango lokola filme video batia yango mais na banzi na bacomédien oyo bakobanda kutu koprefere kokendeke pa mama Olive asungaka bango ke bayaka kobwaka bino mpo botindelaka bango bambongo mosusu bino botindelaka bango soki batali bambongo yango modele bozwelaka na ndenge ya kaka ya bakafouillage eza mpe bambongo moko ntango bango baza kozwa yango yango wana eza mpe eza komemela mpe baartiste comédien bamalchance yo tindeli ye mbongo yo moko yebi na ndenge nini ozwelaki mbongo wana na nzela mpe ya malamu te mbongo yango ekomi koatake meme na bato oyo batushaki yango yo moto otindelaki artiste comédien asala likambo ezomarche te nzoka nde moto atindelaki yo mbongo modele azweli mbongo wana na sansi ya mabe ekomi ko bariske ekomi meme koatteindre bino kuna bato boza na Congo yango wana bandeko na kosenga na bino bato boza na poto bodoze mama Olive Lembe aza moninga na bino te pe akotikalaka jamais kozala na catégorie na bino alors bodoze botika bilobela po 2020 oyo bandeko tolobi yango radio Zumel 1000 to telemi oyo nyonso tu akomeka siko na kombo ya mama Olive akokutana na ngai mama Rosalie na papa Roger na nzela na ye ndeko toza na bino siko to mayele 2020 tolobaki tokotika te yo mo toza kotambola na kombo ya mama Olive na ndenge ya mabe kofinga koloba okokutana na ngai mama Rosalie pe na kopanza yo pe na kosilisa yo ndimaka ete bakombata ya Londres tokokai kosilisa bango banani bakotisa bakombata ya Londres mai eza radio Zumel 1000 pe bango moko bayebaka balobaka pe yango tata oyo ya mobali oyo babengi na kombo ya Alongo oyo amipesaki kombo ya avocat Alongo abande koyela bino na influence bino nyonso maître Alongo avocat lobi mais tango ngai na papa Roger tozwaki ye bino boyokaka susu Alongo boyebi ata place Alongo yango akenda tokotisa ye maye bolandela kaka bavi ya bato nyonso tu oyo ngai mama Rosalie na tia kombo na bango ya monoko na ndenge ya mabe bato wana nyonso bakota mai oyo naza koloba yango mpo nayebi ete nzambe nde mutu atia ngai elembo kati na ngai nakopesa bino exemple ntango Moïse Katumbi akimi awa aza kopanzapanza bambongo oyo nyonso bino nyo badiaspora bokomaki na nsima na Moïse Katumbi boboko betele maboko nayebisaki bino ke bokomona Moïse Katumbi akopanza bambongo akotikala po pe eloko moko ya malonga ekosalama te nani andimaki apanzi abebisi bambongo ebele na poto bambongo kaka yibaki o ndenge balobaka le bien malaki bambongo nyonso yibaki ntango azalaki gouverneur na nani na Katanga aye kopanza ngo afuta bato ya RFI afuta banani bakongoleo baza kolanda ye abebisi bambongo lelo azwa nini
na yebisaka na lobike ndenge zali wana ata ndenge ozali ko tia motema ke Hillary Clinton akobima bomonaki ndenge nini aza kosala ba publicité bani na bisiki Moïse Katumbi Hillary Clinton akobima tepe bamonaki yango lokola je lelo tosuka wapi Francis Kalombo yeyo tango azala koya na radio oyo akopesa ba émission azalaki na mwa nini mais tango alingi asala babozoba na tie kombo na ye na monoko na bi Francis Kalombo boyeboye lelo Francis Kalombo boyokaka ye lisusu alingi ameka meme asala neti ameka nani bamwa baloyenge me aza wapi mpe naza koyebisa bino bandeko bokanga date ya lelo bomoni bapolitisien nyonso to bazali na nsima ya baliwa oyo eza koleka kuna na babeni na Kivu ane oyo bokobanda komona ndenge bakobanda kokufa moko bakobanda kozongisa bamolimo na bango bokobanda koyeba te ndenge nini bato baza kokufa kaka makila ya bato wana ndeko ya kofrape bango na monde moko spirituel ezali mawa. Alors Maman Olive Lembe na bolingo ya zali na yango ye akipaka te ozala nani o ennemi na ye asungaka bato nyonso. Alors bino bato bozali na bilobela koloba de gauche à droite botika nano babiloko wana po ndenge ezali wana baartiste yango comédien tango babelaka soki bino bato boza na poto bino nde mutu boza ba sauveur na bango tango babelaka tango ekomaka o babima mboka ifale kutu bino nde bolobaka tosali cotisation etela mbongo ebimi boye moto wanga na bima toyokaka ta bino bozalaka na nyonso soki bomoni kaka artiste comédien akomi maladi bozwi bodindi na madusu na bino nie bokomi siko kotalatala bokoluka nani yango akobima mpo asunga artiste oyo Dadi Kambala ye wana bandaki maladi Dadi Kambala atombola bino bato ya poto ko bwaka bino mais ye wana za maladi eloko nini bino bato ya poto ko sali po ete bolo ba ete Dadi Kambala aktikata kenata na Afrique du Sud boko pe ko sala soki bino bolobi ke bozalaka na bambongo mingi botindaka ba milliards chaque année botika de bilobela. Maman Olive Lembe salisa bana na yo ndenge omesana ko salisa oyo nyonso baza koloba ezali mai ya moto etumbaka na yango elamba te bilobela ya pamba eloko ezali nde kaka kozanga koyeba po bato wana ya baartiste congolais oyo bavandi kuna na nini na Afrique bayebi barealité ndenge nini eza koleka wa te na poto yango na bakomona bato yango lokola banzambe nalobi teke bato nyonso tu na poto baza mabe bato ya oyo pe vi ya malamu ezali bazali mais oyo mingi baza kokoma babozoba baza kaka bato moko mitelengano koliaka sosto awa oyo bakende kotelema mpona kozela bapesa bango mwa supu na mwa mbongo chaque fin du mois basala keloko te nde bango wana nde mutu komona komaka mpona kosalaka babuzoba. Joseph Kabila oyo bino bolobaki aza nde lisusu na bokonzi pe te mais botika mpe kombo na ye na monoko te kombo wana eza kofuta lisusu te toyebi ke efutaka bino ebele ntango azalaka na bokonzi mpo mindele babandaki kotinda bino mpe bosala bamakambo akokende kopesapesa bino bambongo mais sikoyo efutaka lisusu te bozokomprendre kaka te bandeko ezali mawa. Alors sikoyo na kotiela bino baimage tolanda ndenge nini ndeko mwasi Gabriel oyo asalaka pe théâtre alekaki epai ya ndeko journaliste moko oyo abandaki kotuna ye bamituna oyo alobelaki mpe bamakambo etali bongo kenga kati toyoka nsima na yango mpe biso tomeka kosala mwa bacommentaire. Papa Botamba baimage s'il vous plaît. minute na ka otomoni après ko kuluko kufa bino ba artiste bokeki ngakati esali nini bongo pesa so biloko mokolo nini biloko ezaki ya bafeti bongo pesa ngo mokolo nini
Les autres n'ont pas diaspora. Donc on s'excuser par rapport, il y a quoi? Donc on s'excuser par rapport, il y a quoi? Monte un volcan. Le Kiango ya bien. Keba. Maman Olive wana azui asali biso eloko moko boya kolongola biso ba somme ya ba $15,000. Ya kolongola so ba somme ba $20,000. Ba misu basi ba kondaki na bango balima basi ba dossier za koza bango ba kota na bango déjà ba kufa na bango mais maman Olive la musa batu. Monte un volcan. Le Kiango ya bien. Keba. Minute na ka otomoni après pour kufa bino ba artiste boki ngakati. Et ça linine. Minute na ka otomoni après pour kufa bino ba artiste boki ngakati. Et ça linine. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Bo tie la biso makambo yo penya bo tie la biso makambo. Bandeko. Oyebi tokoyebisa bino eloko moko. Ezali mawa mingi pona bato mingi oyo baza kobeta tolo biso bana poto. Bato oyo penza bazali ba vrai bana poto. Balobaka te bavanda calme ba oyo nyonso bomonaka bagangaka mpona kokoma n'importe quoi kosilikela ka baartiste congolais bato bacomédien congolais eza bato oyo basi barata vi na poto awa boyokelaka bango kaka sango na mosika ndeko nzambe asalisa yo zwa visa zwa avion oya na poto atango komona bango okobeta kaka maboko mbala misatu botie pe loboko na litamo lobi kaka bato nde babande kolengisa biso mpona koloba na biso mpona nini boza kokende na ngenga kati boye nzoka nde bavivraka boye bandeko mpo boyebi bango malamu te bamakambo oyo bango bakomelaka bino na ba réseaux sociaux ebangisa bino na eloko te eloko eyi te bango nyonso tu bazali kaka bato oyo bazali na kati ya kisherge ntango mosusu bino ndenge bozali wana boza kovivre mie ke bango eloko eza kobangisa bino kaka somo ya poto kombo ya poto me kombo ya poto zwa avion ndeko yaka na poto omona bato mosusu ndenge bavivraka awa na banzo komiyokela na mawa olobi il fallait que tu nazala na nga ta na bakongo yango nasalaka baaffaire na nga nayebisaka bino ntango nyonso bandeko pourquoi bato ya poto balingi kozwa bino en otage boye mpo na nini mpo bakomi awa na poto ndeko différence eza te différence ezali kaka mpo mondele apesi baavantage na bamakambo ebele na bamisala bamakambo ebele mais différence eza te mokili yango ezali kaka ndenge moko moi oyo bino bokomona na Congo yango na pe biso tomonaka yango na poto mopepe oyo bino bozwaka kuna na Congo yango na pe biso tozwaka na poto me bandeko elingi koloba teke bakomisa bino lokola bawungu to bangamba na bango mpo na nini mama Olive ndenge azali wana mama Olive aza na droit ya kosunga congolais nyonso eske bomoni bakomi esika moko balobi ke mutu moko takoki kosunga moto na Congo kaka mama Olive ntango asalaka yango asalaka yango na motema na ye ya bolingo ya boboto me elingi koloba te yo obanda koye mpona koloba n'importe quoi bokendeki na ngenga kati koluka nini yo na Noël to bonane otindeli bacomédien wana nini famille na yo moko kutu bazali kobengo na telefone mpo basolola na yo ntango mosusu bango kozwa mwa 10 obandi kokima telefone kaka ya mama Olive nde omoni yango danger oyo ya famille na yo kutu ya danger famille na yo oyo basalaka batekaka mwa ndambu ya lopangu mpo yo ya na poto bazobenga yo mpona bonane bazwa ta mwa 10 ba nini ozokima telefone obosani yango me yo wana na clavier oza kokomaka babozoba ndeko nakoyebisa bino ya solo bandeko
esalaka nga mpasi mingi mpo namonaka sur 100% ya bacongolais oyo baya mingi ya na poto nzambe apesi kaka chance na 5% oyo mitu ezosala oyo nyonso tu batikali baye kaka poto na loyenge ntango akomi na poto akomi kolinga kosala neti ke ondire asa koti paradis mpo na komona bato baza na Kinshasa pamba alors ke bino bato boza na Kinshasa na baaktivité mosusu bosalaka boleki bango musika bango baza na poto me mingi baza kosan sortir te mpo nini baza kidiba bavandi kaka boye baza koyeba nini basala te mondele apesi bato baprivilège o apprendre osala baformation mais congolais aliyebi wana te congolais ayebi kaka kovandela makambo na baréseaux sociaux koloba n'importe quoi kokoma babozoba ezali mawa ndeko ezali mpona o teke yo ndeko koko kritike nga kokoloba n'importe quoi mais bato mitu esalaka na Europe esika tovandi bato mingi oyo mitu na bango esalaka mpenza bavandisa mpe bamakambo tala kaka bato wana kokuta bango ou bien na Suisse Allemagne ozwi lisusu Hollande mpe mwa moke oye kozwa bamboko ya likolo ba Suède ba Danemark babuzoba wana bazalaka na yango te mais soko omoni bato mingi bana buzoba plupart ya bato toyebi ke ya malamu mpe bazali mais zwa France na Belgique nde esika buzoba eza mpenza makasi France na Belgique buzoba eza makasi epuis bamboka wana mibale ndeko soki bakangi yo misu batie yo na vie baye na yo bamemi yo na mwa kwe moko bafungoli balobi okomi na poto bandeko koganga koloba bozongiselanga mbongo na nga naza na nga na pays moko ya Afrique kombo kaka nde mte elengisaka mais ba vrai poto oyo penza nga na koyebisa bino bapoto penza ya solo oyo penza esika bacongolais penza bavanda ko omona ke bavi mpe evanda ya bien Suisse Allemagne Danemark ozwi na bamboka ba Suède banini Hollande mpe ezalaki mwa bien mais sikoyo Hollande mpe bato mingi ya mitu penza ya kobeba bakoti mpe mwa mingi bato wana bazalaka na makambo buzoba te mais soko moni kaka Belgique France nde esika bosoto mpe bozoba ya bacongolais etondi nayebi ke ata boyini ngai mais vérité ekosala ngai eloko moko te ata bofinga mais bozoba etondi mais nalingi koloba te ke bacongolais nyonso baza na Belgique na France mitu esalaka te mitu esalaka bazali mais baza mingi te mingi oyo mitu esalaka te batondi nde ebele kuna okomona kaka makambo ya buzoba alors yango wana nazali koloba bino baartiste congolais oyo surtout bacomédien bozala na bino calme moto bangisa moninga te bokobanga nini est-ce que moto wana aza koya kotelemela bino bakoloba bokende na ngenga kati est-ce que okendeki na famille na bango koya kosenga mama na ye to tata na bango mbongo mpo aya banda kotuna yo ke osalaki bango mpo na nini mbongo ya mama Olive to ya association ya mama Olive ezali ya association na ye ya ye nini avandi ya na poto abanda kotelema mpo na koloba ezali mawa pe pasi mais tan oyo ko bozela bacongolais eza déjà promesse na pesi bino baimage moko toza nango mokolo tokolanse yango eza na mwana mwasi moko pa yebani azalaka soki eveneme lekani okomona ye wana bimi liboso ya kamera bandi koloba bato mingi bapesa kombo mama conseillère mais bandeko soki totieli bino baimage wana esili carrière na ye mpe ekufi papa Botamba tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Pour azalaki na liste Maman Olive eza juste kaka abengi baartiste alobi baartiste po mboka na biso yo toza na considération te oza na monde oyo na niveau yo ke vino komi nango soki ozalaki na mboka mosusu moza boye te oza chroniqueur moko ya makasi osaka émission ya makasi moza ndenge mosusu babiso ba Gabriel ba ini edo tomoni bango bazwa na sima na biso ba ini edo tala ba niveau ba komi
to ana facilité visa te. Est-ce que biso zengi bambongo ke poto? Ozali bambongo ke poto te, mais facilité ya visa. Moi na ngana sele makam combien de fois? Ba melinga mbongo combien de fois? Makam esaka misuto za bona ba parquet. Makam esaka boy. Si ba fungoli biso nzela ya poto ke non, aba artiste na biso to favorite to valoriser bango, to fungola bango nzela ya poto, ba pesa bango visa ya tas de fois balingi ba kende ba bima bazonga, nde ba sala ba Nigérian. Mais lo ba finga biso te. Maman Olive wana azui asali biso eloko moko boya kolongola biso ba somme ya ba $15,000. Ya kolongola so ba somme ba $20,000. Ba misu basi ba kondaki na bango balimba basi ba dossier za kosa bango ba kota na bango déjà ba kufa na bango mais Maman Olive la musa batu. Parce que Maman Olive ko bo mabiso nyoso tokelaki 360 personnes. Abo mabiso. Tokei asepeli akaboana biso vers totelemaki nanu mpona pululu totelemi mwana mwasi ya bato asambeli abondeli mpona baartiste pourquoi bazwi place wana te oyo abondelaki batia yango mpe bazotiaka koti makambo mosusu apesi biso basuper apesi biso biloko apesi biso enveloppe lelo bacongélateur eza plein tokaboli mpe na bafamille dépense olinga kosala na famille osala no dépense te ozwika biloko wana opartage osoki nani akufi mutu te Kevin. Bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel Mil. Mama Rosalie pardon na papa Roger botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo bandeko kaka ndenge touti koyebisa na bino bomoni bilobela mosusu bato bavandi awa na poto bazali na yango mpona koloba n'importe quoi oyo bamosusu babande koloba bokenda ngenga kati yanga na boza kokufaka na bapoison bandeko Gabriel ye moko alobi depuis balemba biloko wana boyoki nani akufi journaliste azongisi moto moko te mpona nini wana nyonso eza kolakisaki motema mabe oyebi eloko nini eza kosala parce que makambo Maman Olive aza kosala ezala na deuxième république totikalaka komona bato ya mitema malamu boye te oyo bazalaki likolo ya mboka na mitu ya mboka yanga na omoni wana nyonso tu ezali teke bazali kobanga parce que oyo bayini mutu te baza kobanga mpo bayebi ete soki peuple atikali na basouvenir ya kitoko ya Maman Olive baza kobanga mpo bayebi ete baélection ekoki koya peuple akoki kose souvenir mpo bazongisa bango na pouvoir voilà eloko eza kobangisa bango yango wana oyo bamakambo oyo bato mosusu baza koloba na boye lukuta mais bato yango mpe bino bolobaki oyo bino bogangaki opposition ya yango wana ti bogangaki bozwi pouvoir mais depuis bobandi ti lelo eloko nini oyo mpenza ya malonga oyo peuple azwi depuis bozwaki pouvoir eloko nini bya malonga peuple azwi peuple atikali kaka na kolelalela peuple kaka na basusi ntango mosusu bakoloba bamakambo oyo aza koloba atika bilobela ngai nalobaka ekipe ya Radio Zumel Mil tolobaka makambo pamba te papa Botamba tiela biso baimage boyoka bino moko ndenge nini Congolais na kati ya mboka Kinshasa azali koloba na oyo etali bongo bafeti ndenge leki souvenir nini ya kitoko bango bazwi depuis pouvoir échanger papa Botamba baimage s'il vous plaît. Zumel Mil. C'est vraiment nini? Bonne année yo tozali nanga
ya bangala na baswahili elengi mama tunanga nini tala siko bona ne baluba soni mawa kini bosoto nzala masengo imati epeima mama na ngai ye oni ndomona makambo oyo eza soni abaswahili na bangala buzunga boyeto dokokate mwanga edoko poto osema mikanda me wapi bona ne ya soni oyo kaka bajouer yango mbongo eza wapi okendawa bozela okendawa nakosala okendawa nakosala toza na propagande si ozoma ndenge nini ebona ne yo tozali nanga ya bangala na baswahili elengi mama tunanga nini tala siko bona ne baluba soni mawa kini bosoto nzala masengo imati epeima mama na ngai ye oni ndomona makambo oyo eza soni abaswahili na bangala buzunga boyeto dokokate mwanga edoko poto osema mikanda me wapi bona ne ya soni oyo kaka bajouer yango mbongo eza wapi okendawa bozela okendawa nakosala okendawa nakosala toza na propagande Monte un volcan. Bien, goya bien. Keba. Bandeko. Na banzi bouti koyoka bino moko oyo nini eza kobima na monoko ya bapeple kuna na Congo. Bandeko, okoki kokorompre mwa groupe ya bato moko awa na nzela ya réseaux sociaux po ete baloba ba makambo na faveur na yo, mais okokoka te kokorompre tout un peuple na kati ya mboka oyo azali komona vision ya makambo na ndenge mosusu. Bandeko, kasi bino bato ya opposition, bino ba combattant bo bandeko lobake opposition zwa pouvoir, opposition yango baza na pouvoir te. Ba pesi bino nini depuis ba zwimbo kati to komi sikoyo, tellement ba échec na ba échec wana sikoyo ba komi kosala neti ba kendeke ete soki tozali kosala boy FCC moto bazali ko tia biso bakal FCC balingi to sala te o boni balokuta boye papa eza komona na eloko ya malonga oyo bino bosali eza te oza komona yango wana nzambe aza koconfondre bino aza kolakisa na bapeuple botala bato oyo bino bokanisaki bango nde basantu bango nde bino bokanisaki ete bakoya lokola mesi na mokili mpo ete bozala sauve bazali na bango kaka bato bakotikala mpe bato makanisi oyo ya kimoyibi eza mpe kati na bango makanisi oyo ya lokuta eza mpe kati na bango nzambe alakisi nyonso yango wana makambo mosusu ya mabe eyelaka biso na mokili ebongi tokumisaka nzambe tondimaka yango mpo nzambe ayebaki alobaki ete bon bato ya opposition bazwa pouvoir botala soki bakokomisa Congo yango un petit paradis mais totala bayeba bandi nanu kodokola bambongo koyiba peuple yango balobaki c'est le peuple d'abord peuple bazongisi ye na nsima peuple bazongisi ye na nsima bamakambo baza kosala kaka kibudi eloko moko eza kosimba te bandeko kokamwa yango wana tozali koyebisa na bakongolais badistraire bino te bato baza koboma Congo kaka bato boza komona baza koyela bino na bafrançais ya milai na bacostume na bacravate yango na tolobaka ntango nyonso na équipe ya Radio Zumel Mil ndeko ato moni congolais adindi na kati ya kazaka amamiki cravate na kingo lokola lolemo ngombe ndeko kozala na yo na somo ya congolais te vanda kaka na congolais pesa ye kaka ta 2 mois po oyeba oza na affaire na nani nde kodécouvrir moto congolais aza moto ya kosale koyokela somo te yango wana bandeko
naza koyebisa na bino ba artiste congolais o boza kuna na Congo. Ngai mama Rosalie nde naza koyebisa bino o naza koloba ezali vérité pe ata moto alingi kosa ayebisa na bino bolanda mama wana te mais vérité kotikala kaka vérité o nalobaka yango na bomonaka na suka na yango bato nyonso nalobelaka bango soki baza kosala mabe bawanganaka suka bayaka kokweya na file pe mokili emonaka ete bazalaki bato ya lokuta. Bandeko bino ba artiste congolais bosala ba makambo oyo to ba artiste comédien bosala ba makambo ndenge mitema na bino ezali kotinda po ete bozali libre. Oyo afutelaki yo tike to oyo apesaki yo vocation po okoma artiste comédien azali te. Bato nyonso bazali na poto bakoma nde komona bino kaka na babilili nde bakoma pe kozwa ba contact na bino. Alors pona nini olingi oboma vocation ya mosala na yo likolo ya moto moko oyo atindeli yo $10 yango pe olia yango kaka na mokolo moko esili siko alingi akoma maître ya vie na yo ke osala boko sala boyete osala boko sala boyete. Bino bokanisi bandeko ba artiste congolais wana comédien ndenge bazali wana bato mingi bakanisaka ntango mosusu ke wi toboyi te mwa bambongo ya mike oyo batindelaka bango wana pe esungaka mais bolinga te bozala bamaître ya bavile na bango ya kokontrolaka bango bazali libre baza pe na bafamille baza na bamisusu baza na basi na bana ke bokoma kolobake bokendeki na ngenga kati koluka nini yo nani na poto wa ozali mwa moto moko bo baza kopesaka social vie kutu ya malonga te bakatela o même chauffage olalaka na malili okomi kopesa ordre ya bato oyo baza kuna na Congo pona kolobake bokendeki na kenga kati pona nini boni boyeko ovandi na vie ya poto awa vanda kimia kolinga teke babanda ko révéler ba makambo mosusu elekaka na poto ezali masolo na biso tojelaka batu ya kini babanda koyeba yango likolo ya buzoba na yo ya bilobela ya komaga bino bokanisi ata bino bato boza kuna na Congo ba comédien congolais bokanisi bato nyonso tu baza kokomela bino wana na ordinateur nde baza na ba vie bien awa bandeko ebongi malamu nzambeko azala ta fungola bino ata miso ata na bandoto bomona bamisusu elingi koloba te ke soki moto aza kokoma n'importe po pe koloba n'importe kwa nde ye nde moto azali moto oyo akoka na nyonso jamais eza na bamisusu bazali ape baza kokemba na ndenge moko kondima te bafacture elekela bango bandeko ti bawisie baya bakanga mpe biloko mosusu ya ndako azovivre na kati ya oyo kaka mpenza kitopale poto ya makambu poto ya pasi bazali ebele yango na omoni bamisusu bamikomisa bakombata bakendeki na espoir ke soki président Joseph Kabila longwe na pouvoir opposition ezwi bakozwa baposte bandeko Félix yo na zwi pouvoir ebele baza kolela wa biso bato tobundaki biso bato tomonaki pasi siko Félix atiki biso ke kozwa bakamarade na ye mbwa nanu boleli te bino bokanisi maloba oyo ebimaka na monoko ya moto yango na nde ezali na kati ya motema lelo siko boye koyebake Félix azutiki bino bato bobundaki yake kozwa bandeko na ye bokendeki na espoir bandeko oyebi na koyebisa bino ko moto azali kaka moto oyo akotya espoir na moto nzambe ya koconfondre ye yango makambo toza komona bacomédien congolais oyo boza na Congo bosala bamakambo na bino ndenge motema na bino eza kotinda. Alors nalingi pe naloba eloko moko na bacomédien mosusu oyo baza pe na kati ya poto oyo bazalaka ensemble na baninga elingi koloba te soki bino bokomi na poto awa bobanda pe kozwa mwa privilège ya koloba n'importe quoi to ya kopesa mibeko botika babiloko wana. Natalaki titre moko boye oyo bakomi soki mama nani mulopo mama mulopo azali kotelemela bacomédien congolais oyo bakendeki na kenga kati nakotaki te natalaki baimage te mais soki ezali bongo babiloko oyo alobaki eza bongo mamulopo soki mwa mulopo nakoyebisa yo boye
bima na kati ya makambo oyo po ete yo mpe soki ozalaki na Congo na situation ndenge ekomi olingaki kokende elongo na baninga na kenga kati. Alors botikaka nde bilobela soki ezali bongo mpo natalaki baimage te po tanga namonaki titre na boyaki mais soki ezali bongo mwa mulopo oyo olobaki makambo batela lolemo maîtrise batela lolemo mwa mulopo po ete okokota na angle ya mabe ekoya kotinda un jour nasala émission mpo na yo ekozala malamu mingi te. Tika baninga oyo bazali na Congo baza kovivre na badifficulté na bango na bamakambo nyonso to oyo bapasi bazali komona mais botikaka kopelisa moto na bamakambo mosusu oyo boyebeli yango mutu na makolo te. Parce que bino mpe bozalaki bacomédien soki boyebi ke bandeko na bazalaki na pasi boye mpe na poto awa eloko nini ya minene bosi bosalela bango mpo bazalaki baninga na bino oyo bosalaki na mpo boyebi ke baa na pasi. Alors botikaka nde bilobela mwa mulopo soki ezali mpo na bongo bamakambo oyo oza koloba batela lolemo mpo ete okoya kokota na liste oyo ke tokoluka tosalela yo émission oyo ekozala malamu mingi te mpo kaka bato oyo baza na Canada basi bapesi biso baelema na yo me toboyaki tolobi non ndenge ezali wana ebongi malamu tokoluka ye ata na privé tokosolola na ye mpo toyebisa ye ke biloko ye azali kosala ezali malamu te me ngai natali nano émission wana te namonaki kaka na titre soki ezali bongo mwa mulopo naza kosenga na yo batela lolemo mpo ete moto oyo oza koluka ekozikisa kaka yo moko. Alors na ntango oyo bandeko nakoyebisa bino boye mama Olive Lembe azali oyo azali na boboto na ye ndenge aza kosunga bato mpo bamakambo mama Olive Lembe asali ezala biso na bafamille na biso bandeko na biso bakotikalaka jamais kosala yango. Toyebani biso na biso toyebani ezala ta ba oyo baza kokoma bokendeki na kenga ngati mpo na nini toyebani bambangisa to bainfluence wana toyebi yango malamu. Mosusu komona aza koganga liboso ya nini aza kokoma mpona kobangisa bacomédien congolais kuna topesi bino embargo bandeko mais naza kotuna bino mpe bacomédien yango ata bapesi bino embargo nde nzambe alobi ke bokovivre lisusu te esili. Oyebi bato mingi oyo bazali na poto bilobela nde eleki bango ye moto aza kolobaka tokopesa bino embargo landela vi na ye banyongo ya facture bakatela ye ntango mosusu courant alalaka na kati na malili avant lala ifo azwa babulangeti oyo wana mpenza kangi yango ata 4 ata 5 bamvunga mpenza finiki mpo azwa mwa molunge na malili oyo ya butu bazali ebele misusu baza wana aza na ndako ya malonga te mais alalaka epai ya moninga donc na ntongo babimisi ye ake kotambola ifo aya kaka butulere bato balalaka koti alali na ntongo ifo abima avant mpo nini bana ya moto wana bamona ye te lokola bana bakendeke classe na ntongo ye ifo amibimela avant mpo akende wana vi nini mais okomona bato abongo nde basalaka makelele biso bana mikili bato baza na bavi ya bien na poto balobaka te bavanda calme baoyo bomonaka nyonso bagangaka oyo banini eloko eyi te mais bato baza na bavi ya bien calme bavandisa masolo balobaka mingi to lokola bato baza kogangaka bacomédie congolais elingi koloba te moto nyonso soki aza na poto nde aza na vi ya liko te ebele mpe bavandi ya na poto mais vi kufu antina okondima te okoboya mpe soki oyo ye boye balakisi oyo balobi tala moto azalaka na poto bandeko ofungoli monoko ndire ngando aza kolinga te babwakele mosuni na kati ya kanga yango bandeko oza kokama oza kondima te mais moto azalaka na poto na eta ya boye yango wana tokosenga na bakongolais et surtout badiaspora oyo bozali awa oyo bokomisi bacomédien lokola baobjet moko boye ya bino mpo bobanda kosala n'importe quoi botika bavi na bango libre soki mpe olingi na yo kotindela ye bango mbongo te tika nde bilobela mpo moto moko te aye alobi ke tindelanga mbongo te botindaka yango bopesaka bango na volonté na bango mpo basepelisaka bino mais bokomisa bango baesclave na bino te soki bake kofete na ngenga kati
eloko nini ya mabe. Est-ce que tant baké kuna ba entraîner bango ndenge nini ya kokende koyiba? Balakisi bango ndenge nini ya kosala mabe? Pona nini bino ba congolais bokoma ko dépasser ba mari. Yanga na ba congolais ya Brazzaville ba sekaka bino ba monaka tala bato batupamba. Yanga no moni ete moyen ba pesa bino valeur ezate bokati sina Congo Brazzaville ba komi ko sala bino n'importe quoi poni likolo ya ba comportement ya bozoba ya boye. Pe boye baka yango. Lokola année 2020 oyo tolobaki ete oyo nyonso akotouche na mama Olive akokweya na parametre na biso tokozala na bino mayele tozali kaka kotala oyo nyonso tu akomeka amloba n'importe quoi pour na mama Olive tokolandela vie na pe tokoluka ba information na ye tokotanda ye wana promesse oyo biso topesi na bino na bato obonza na bilobela koloba n'importe quoi pona kolinga ko humilier surtout maman Olive oyo azali kosala ba makambo minene oyo ba parents na yo to bandeko na ba kosalela bato mosusu te yo za ko ya ko za audace pona kolinga ko critiquer maman Olive alors que maman Olive aza kosala ba makambo moko ezali ko monana ba konzi boni baleka na Congo tolongola kutu président ex-président Kasavubu to bandaka na tango ya deuxième république ti deuxième république esili boyebisa biso mokonzi nini azalaka na motema penza ya bolingo tolongola meme Mobutu ye moko po Mobutu pasalaka ba œuvre ya kitoko na bato po Mobutu alaki soko asali ekoloba mate evandi kaka bon mais tozona no batu na ye tina se alors que na tango Mobutu ezalaki na système soko komi mokonzi okomi kolinga bato nyonso bazala na se na yo yo ozala kaka likolo po bakumisaka yo oyo moto mosusu apesaki même ba peuple kombo ba bête oh les rois des bêtes mais lelo to suki wapi mokile baluki te yango wana bino bato bozana babilobela boye bana ko batela lolemo soko landeli mingi oyo baza ko critiquer surtout ba comédien ezali mingi po komona kaka bana ya o bazatata na bango bazalaka na tangu ya deuxième république bakonzi tellement bamoni ke vindenge sukeli bango eza mabe yango na bakoma kanda kokoma n'importe quoi bino bokendeke pa mutu boyendeke nino mais boza ko bona ke boza ko bosa na deuxième république batata na bino ba yembelaka bango ba binelaka bango mais wana bolobelaka yango te bambeba ebele pe ezalaka na tangu na bino mais wana bolobelaka te botikalaka mboka na biso oui mboka na bino mais soki mboka na bino bokangami na bapoto bozonga kasi na Congo po bokende kobunda kuna na Kivu boza koyeba yango kaka opposition oyo bino boza kotia bango maboko bango nde baza na complicité na bato pe baza kuna na Kivu pona kosalaka nani ba massacre boyebi yango malamu mais boza kokangela yango misu boza koluka raison côté mosusu boniko botiki moto aza na suki ebele o boko koluka sili na moto na ye boza kokende koluka silinde na libandi ya moto oyo azana moto oyo mutu azana libandi oyo suki ezate sili nini akondima kende kozwa risque ya kende ko traîner na libandi ya moto azanga suki to sili ya kosepela kende kuti na moto azana suki po akoluka bakwe ya kobomba na soko za koluka komona ete nani yango kolinga sili nini yango kolinga kende ko se promener na motu ya moto azana libandi yo suki ezate au risque ba ko kanga eba teta ye na manzaka pamba boniko bilobela ya pamba ezande ko sala bino motema mabe po boza ko mona ke ba œuvre o maman Olive za ko sala peuple ya ko kota peuple ya ko tikala na image ya malamu po epesa bango lisusu ke peuple ya ko réclamer bazonga ta la place somo na bino ezali nde boza ko banga ba raison nyoso boza ko pesa za pamba ba raison ezali kaka ke boza ko banga nde boyebi ke peuple ya ko tikala na souvenir ya kitoko ya maman Olive po ete bazongisa bango na pouvoir boyaki te tata auti koloba toza na besoin kutu baswahili bazonga na bango somo na bino nde esika ezali yango wana bino nanu boleli te po ete peuple bakosaka ete bokosaki peuple ya bolobi soki tozwi pouvoir tokochange nyonso tokokomisa Congo petit paradis depuis bazwi pouvoir kaka kolela na kolela ete omenelaka boye wene natangaki bato oyo bazanga soni nga nabengaka bango bato basila soni
avant Félix azwa pouvoir, avant opposition azwa pouvoir, babanda kolobake soki tozwi pouvoir makambo nyonso tokosilisa yango une année ekozala ebele to une semaine ekozala ebele tokosilisa yango. Tango bapesi bango pouvoir bakomi komona bakomi kotepatepa bato baye koremarke ke bato bakomi kotimbelaka tozosala eloko te moko aye kokoma lobi Mobutu abomi mboka pendant 32 ans. Joseph Kabila 18 ans. Bolingi nini Félix asisa yango na mukolo moko avant. Donc ce que zali bongo il fallait pas bolo balatango Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila na moi oyo na moi muke oyo sali to beteli o maboko po. Mobutu abomaki mboka pendant 32 ans mais bolobi que Joseph Kabila sali eloko te. Mais Félix sikoyo. Depuis abanda kiti sikoyo. Baso des moutons, baso des moutons, baso des moutons, baso ko talisaka bato. Ezaka ka babiloko kaka ya kibudi loko moko ya malonge zate. Ponini mbongo yo gouvernement ya Joseph Kabila etikaki na kestangu baye batoboli yango nyoso. Mbongo etoboki ko bali etala na ko yebisa bino eloko moko. Oyo eloko bato mingi bako bosana. Po peuple congolais azotambola kaka na bozoba. Omoni tango Mobutu azalaka na pouvoir. Bato nyonso babanda koyiba mbongo ya mboka. Baza koya kotia yango na babanka na poto. Baza kobombisa. Mokolo Mobutu aye ko kima tango pouvoir na esili. Bandeko. Babank wana nyonso babombaki ba million ya bato wana. Kaka babank wana balukela bato wana ba raison ba mbongo na bango ekenda sans trace lelo mingi batikala port ba ndako oyo basombaka na bapoto batekiteki yango ndenge tolobaka na prix na ba prix mangondo bato basombi yango na bambongo moko na mawa bambongo na bango ezalaki na bacompte balukeli bango ba raison po babenda bambongo Mobutu atikaki bambongo ebele na poto mais tala mindele lokola baza mayele bakei kosala ba manevre baluki ba makambo lokuta po baya koloba nini ke non Mobutu mbongo etikala kaka 5 millions bozolanda ndenge mondele asalaka yango na okomona ke eloko mindele bazoyinela Joseph Kabila lokola afungola ba compte ya banque na bamboka na bango te nde pasi na bango esika ezali bango balingaka président africain fungola ba compte awa soki eyindelio bambongo wana nyonso tu bakoyeba ndeni bako récupérer yango lokola président Joseph Kabila sala yango te pasi na bango nde esika ezali yango wana omonaka ete soki mondele aza koyina président ya mutu mwindu bolandela président nazali pour le peuple yango wana omoni mindele balingaka bongo te tosi tocomprendre baje wana nyonso tala sikoyo bambongo bamouvancier nyonso ya ntango Mobutu batiaka na bapoto babanke erécupérer yango na système kaka ya kuludimba sans trace balukeli bango ba raison tala lisusu pe Félix kaka na bozobo oyo azali na yango Félix aza kozwa bambongo mosusu baza kochacha na Belgique baza kobomba na Belgique mais mondele aza zoba te bakozela kaka mokolo kaka Félix makambo na ye kokoma neti koboite okomona ba raison bosali kutu berere kosomba bandaku na Belgique oya Mobutu kutu babotola nyonso mpona nini bataxe eza kofutama te banini baraison wana le baye babotoli ebongo sikoyo Félix okozwa leson te ke ozwi mbongo na kesi ya leta na Congo kotinda koto baza kosomba bandaku na Belgique mais oza kaka kosalela nde bamindele wana bayebi mindele bayebi balobi totika sala boye mpo osuka na yango eloko wana ekokoma ya biso mindele bayebi yango naomonaka ete ntango oza kozwa bamillion oza kotinda yango awa na babanke na bango baza kondima problème eza te mais yo ministre po bomona baje bamindele basalaka epai ya bato mwindu basepelaka bongo po bayebi ke problème eza te mais yo ministre awa na Allemagne zwa ata 5 millions ya pamba kotisa yango na banque belge to banque ya bafrançais okomona ba français bako benga Allemagne po batuna renseignement balobi ke non ministre bo atindaki mbongo awa est-ce que mbongo wana eza ndenge nini ozomona wana bakolandela mais soki africain azwi ata 10 millions akotisi yango na banque na bango na poto
wana bakobenga gouvernement mpo batuna te bavandi nie mpo bayebi ke mbongo oyo ekotikala kaka awa. Voilà politique ya mabe ya mindele oyo boza kocomprendre te. Félicitations coup de chapeau na président Joseph Kabila po ete enseigné biso bamakambo ebele oyo atikali kochata un likuta na mboka moko te la Belgique, France, Allemagne. Afungoli chata compte moko te yango na pasi ya bamindele pe yango wana. Bakomi ko inventer bamakambo ebele bele mais vérité ekotikala kaka vérité. Voilà on azaki nango po toloba. Toza koyebisa na ba Congolais botika mama Olive Kimia. Asala musala na endenga mesana kosunga bana ya Congo botika ye Kimia. Bilobela na bino tosito lembi. Yo moto zaka na bilobela ya bokendeki na ngenga kati pona ni ndeko to conseil yo 2020 oyo kende ko luka musala. Tika kozala kaka moto ya social ya koliaka social. Kende ko luka musala. Toza na besoin ya bilobela na yo totala gaba makambo ezaka kuna na Congo. Tala siko makambo ya vina o luka musala. Po ete ezate kaka biso bato tozali kosala musala awa bambongo na biso ekotaka na ba compte po ete bazwaka yango bafutaka yo balongolaka biso ba pourcentage po ete les restes na bazwaka bafutaka yo moto oyo salaka eloko te kolala pongi ko ronflaka butu pe moi. Lelo ezali mokolo oyo na ebisi bino ke bosala attention po to komina niveau oyo 2020 oyo toko bimisa ba makambo mosusu bandeko batu bakotikala minoko polele. Yo moto omesana koloba loba batela lolemu na yo po ete na minute oyo ozali deja na kati ya radar ya système ya ba scorpion noir ya radio Zumel 1000. Soko tietembe ndeko oko vivre yango. Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge Mama Rosalie auti koloba et surtout tokoyebisa na bino na ba comédien congolais oyo bozali bongo na mboka Congo somo ya poto elengisa bino te ndenge biso toza ko vivre awa na poto na moi oyo ezali kobima awa ezali pe kaka meme moi oyo ebimaka kuna na Congo. Mo pepe oyo biso tozali ko respirer awa ezali pe kaka mo pepe oyo bino oza ko respirer kuna na Congo. Et puis ndenge ezali wana elingi koloba te soki moto apesi yo $10 comme cadeau lobi moto wana banda ko contrôler vie na yo osalaki nini okendeki na ngenga kati pourquoi nani atindaki yo c'est quoi ça wana elingi koloba nini alors que mutu aza pe kotuna o bakonta rendre tala vie na ye na poto bandeko musufra moi $10 moko boya occasion kutanaki nango atindeli yo siko akomi koluka a gérer vie na yo ça c'est quoi ça elingi koloba nini bosakani pe na batu mingi yango wana bandeko radio Zumel 1000 ane oyo toza na bango mayele tokolakisa bino ba makambo na bango ndenge nini bavivaka awa ndenge nini pe baza komona bapasi bandeko eza pe na batu mosusu baza kovivre kitoko wana bapoto toyebi bango bazali mais mingi oyo basalaka makelele kolobaloba eloko eza te ntango mosusu bino na Congo ndenge boza kovivre na bavi na bino bakomedien mosusu baza mieke bango mais bango sikoyo balingaka bazwa nani bazwi nini batie kombo ya poto liboso po tango bokoyoka poto le bobandi kolenga non nani ayebisi bino ke bato nyonso bazali na poto bango nyonso bazali kaka kovivre neti na paradis bato ya vie ya malamu toyebi bango vie ya kotepatepa pe toyebi vie ya keba pe toyebi bato baza na bandaku na bango bavandaka na bandaku na bango ke vie ya bien toyebi oyo baza na ndaku me na vie ya keba toyebi oyo pe bazali na kati na poto baniongo somo okomona soki ta mosusu azwi niongo ya mbongo ya ndeko na ye congolais soki baye koluka ye mpo na niongo akengelaka na lidusu ya porte ou bien na fenêtre mitalelaka soki amoni kaka moto ya niongo wana mbala moko ale ayebisi bana bimosala makelele te
mama wana niongo ayebo vanda kimia bana pe basi bayebo komona bana nye. Alors mutu abongo nde komona za kopesa pe leso na bato baza na Congo. Yo moko nano na vie ya keba keba. Ah, Congolais, bo vanda kata mwa kimia, pona komi pesa respect koloba loba eza na tina te. Yango na tolobaki ane oyo ndeko. Soko za kokota na kati na masolo ya bilobela ndeko. Tolobaki tokokotisa bato ebele mfelo. Bato ebele bakokota ndako. Oya biso kozala somo ane o 2000. Toza kotala, toza kolandela. Ndeko yo continue ka na babilobela. Et surtout na kombo ya Maman Olive. O ndenge bokomisi yango lokola jouer na bino bolobaka Maman Olive. Ndeko bokomona. Na plan oyo toye nango na 2020. Bino bo continue kaka na kokritika ka Maman Olive. Mais biso sikoyo ya biso kobanda kozala mi image na yo ya ba image yo ya bino ya awa tokobanda kozwa ngo kolakisa bato bamona ndenge nini ba événement elekelaka awa na banzi bato ya Congo ebele oyo baza na ba démarche ya kosala po ete baya na poto et surtout France Belgique bakolemba nzoto mpe bakoluba mbala moko mbongo na ngai nasala nango commerce na vanda awa olie nakende kokutana na vie ya zunguluke na ya koregrete ebele pe oyo baya awa mingi bakoma koregrete mbongo na nga soki nasalaka ata commerce nasala erreur me ndeko toyebisaki bino kaka ndenge mama akozali alobi te eza na bapoto ya solo soki moto aza na ndeko na aza na mboka wana avandi mpenza na mboka ya solo mpe na poto ya solo eza mpe na bapoto mosusu bandeko oyoki kaka kombo elengisi yo ovandi wapi na Paris ovandi wapi na Bruxelles me ndeko koma nga nakenda mokolo mosusu kotala moto moko boye na Bruxelles me eloko ekamisaki nga bandeko kaka na liboso ya ndako na ye bandeko oyebi mpenza ke mbwa yango soki mpe ya wapi soki mpe ezalaki ya moleki nzela so mbwa moko asumba wana oyo kapulupulu ya mbwa sikoyo basumba kaka liboso ya porte pulupulu ya mbwa sikoyo pulupulu yango ondire basumbaki yango mwa kala sikoyo ekoti moi sikoyo echange solo bandeko nakomi boye bandeko solo wana ebeti nga mbala moko na zolo nakangi zolo na sone ami yango yokofungola nga na kuti na bi mbwa moko asumbi bien mbwa yango asumbaki kutu depuis lobi toyebisaki deja concierge ya mpo na kotala bamakambo ngo me tozo comprendre te ndeni na bi mon cher depuis lobi moko bino moko bato boza na immeuble abie te wana ya makambo na biso te wana ifo nani akolongola ngo me bazo supporter bavivre na solo wana mboka nini na kati ya Belgique na Bruxelles sikoyo elobi ata mama kozali bazwa sikoyo mutu batie na avion bakangi elamba mwindu bakitisi ye bayene ti liboso ya ndako wana bafungoli balobi okomi na kotokota ntango akomona kaka tufi wana ya niei wana ya nani ya mbwa oyo esali 2 jours epoli na se ya ete wana na bamoi ekoteli yango na solo wana ebeti ye me ndeko koreklame akoloba nonono bozongisela mbongo na ngai oyo naza na poto te eza na bakwe mosusu mpe na kati ya Belgique wana soki okomi boye bandeko kaluka mpenza omoni neti oza na kote bakwe mosusu na kota kaluka il faut tolobaka vérité en face mais elingi teke tobanda komona bandeko na biso baza na Congo wana tobanda komonela bango mpo nini toza na poto oui non poto eza kaka mokili oyo ndenge mpe bato baza komona na Congo ndenge mpe biso toza komona awa eloko esali kaka changement komonaki bandako ya kitoko batongi banini mais eza mpe na bakwe mosusu soki bakomisi yo boye osutuki olobi non bozongisela mbongo na nga oyo eza poto te ezali ndeko nga na beta tour na États-Unis na kati ya New York nakoma mpe na bakwe mosusu bandeko New York bozoka kombo New York oyo na soki balobi kombo ya New York na Afrique ndenge esonaka me nakoma na kwe mosusu na New York esika banoir bavandaka bandeko me naye koloba na bi me mokili yango mpe soki totali bien eza nango kaka ndenge moko
eza kaka basomo ya bakombo ebetaka biso na matoi ndeko osentir mpenza ke neti oza bakote neti ya bakingasani ya suka me na kati ya New York oyo nakoloba vrai moto akoki kocontredire nga te mpo nga moko na vivre yango nakoma mpenza nga moko na semtema na bi me soki ozoyoka na libanda New York me tala kwe mosusu oui New York baplace ya bien ezali me baplace mosusu on dirait ozali neti na kingasani ya suka alors botikaka kosalaka babizaleli ya bozoba mpo nini ozwi occasion na poto komi komona neti oza na kati ya paradis non borespecte bandeko na biso bazali mpe na kati ya Congo po ete baza mpe bandeko na biso me bokomisa bango bawumbu te bangamba na bino te mpo nini otindaki mwa 10 euro soki 10 dollars soki 20 dollars oyo banda kosurveille vie ya moto wana yo osalaki nini oyo boyeboye tokosenga na bino bandeko bozala na bino kimia 2020 oyo tosali programme moko oyo tokobanda kobimisa bango na poasa mpe na baimage bokoyeba na banzi na bino moko bokokomprendre ke poto eza nango na somo te bomonaka neti somo soki moto akomi na poto nde abanda kopesa baordre oui respect ife ezala mutuel bino bato boza na poto boza korespecte ya Kinshasa mpe baza korespecte bino mais okoma te kosala bango ke meme baparent babota bango bagangela bango ndenge bino boza kogangela te likolo ya 10 dollars to 20 dollars otindeli comédien obanda kogangela ye bacomédien bozala calme équipe ya radio Zumel Mil tozwi bamasolo na maboko 2020 oyo ekozala somo bokoyeba bango tokobimisa bango na poasa bokomona baimage ekoya tozokende kaka malembe bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso merci mingi na bino landaki biso mpe tokosenga ete ebongi malamu kimia ezala na biso bakongolais toyeba ndenge nini ya kose comporter surtout na mbula o 2020 toyeba na kose comporter totika bamakambo oyo ya bozoba ya bilobela oyo ezanga tina po ete ndeko soki ozali kaka na makambo oyo ya kosalaka n'importe quoi surtout na bato ya Kinshasa kofinga bango koloba n'importe quoi po kolakisa ete yo moto okomi na poto ndeko okokuta biso na chemin na yo okokuta biso na chemin na yo mpe okokamwa tokobimisa yo na mpwasa bandeko tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga tokopesa na bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel Mil. Merci. Zumel Mil. Zumel Mil ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel Mil po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel radio Zumel Mil po radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan oyo kiyango ya bien keba